balobi Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Balobi avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafiguendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michel Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Raf Ngindou nde naninga mabete Congo promo Raf Ngindou aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc a mutanzalate. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur la force créative Congo promo Congo Boroto, ça la force militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir
Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngin, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngin. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngin. Congo Promo. What a plus, what a nabi boss là. Igela coiffe ikote. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales. Pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 0000. Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus sur votre site Congo Promo TV5 et sur votre émission Kin Plus Luanda, présentée par votre simple serviteur Migeni ma autre mali papa Ngeli. Tous ces bino tous beta masolo ya Angola, tous beta masolo ya Luanda, na bana ya Angola, na bana ya Angola, na bana ya Luanda, c'est-à-dire tous beta masolo ya Angola avec les voix. Héritier voix ma patronne congolaise parmi mes partenaires na biso et émission l'autre point de beta masolo ya Angola na yi donc héritier voix ma yende tout beta masolo ya Angola merci na bato tout bolinga biso na bato partager biso d'avance merci l'autre ninga yi to décortiquer masolo ya Angola na voix ma héritier voix ma patronne congolaise garçon de disque garçon banzembo bato ba mbi moi trop année passée na année au pays bato bana bastel baso yemba déjà donc garçon ba disque na ba banga na banzembo donc héritier faut baneto meko décortiquer à ça parmi ba partenaire et émission donc on t'a dit bosso foutre dans la TVSN héritier voix donc il est to meko décortiquer et puis muto à côté qui héritier watana be la pulga wenzesh congolaise yeyo to meko décortiquer to soigner ma momo belé to soigner ma business to soigner ma musique to soigner ma affaire et puis to e ba soga za ba conseil ni européen na communauté congolaise na ninga Angola pour na ninga Angola ah ba réalité monsieur zoli ki la biso ah ba tata ba mama bino boza mystique na Congo makambo o bana bino ba osala awa koto monsieur za mabe koto monsieur za malam donc mais donc wa to zape bato ezamboka bana mais ba conseiller bazanga raté bato ba ko pese be reproche bazanga raté bato ko bango ba juvi a ba juvi na Angola pourquoi pas biso mi geto za vie awa na Angola pourquoi pas ba pacifique ba za vie a na Angola donc to me ko décortiquer na e to ba boule ni za na ba projet pe ni za na communauté congolaise to ba on a bino ensemble internaute sur na biso asenet pour moi bonjour bonsoir héritier. Bonjour, bonsoir. Migeni Makin Plus Luanda, papa Ngeli. Bonne santé. Très bien, santé, penda superposé quoi. Pour nous, on a déjà aujourd'hui dans Congo Promo, RTNC City tout. Pour nous, on s'est présenté dans Congo, papa na maman a beauté là. Pour biso tu es bien dans Congo héritier vraiment. Tu es sur ça vrai non na yo. Tu es à vrai comme non héritier vraiment. Ils s'appellent Combo de père et de mère, héritier vraiment. Les appels combo ya robotama héritier vraiment donc ba ebinga na combo na ba masananga to ba ebio to tanga na ba chic ba biki vrai non nga ça héritier vraiment héritier vraiment tu te ma solo musique tu te ma solo Angola tu te vite fait ma solo ba faire tu te décortiquer ba réalité les gars en Angola génération na biso ba jeune fille ba jeune garçon maramoto les gars en Angola et ta que aux encalé et ta que aux grand frère et ta que aux patron tu as conseil dans sa communauté maramoto les gars ah ba faire tous les gars mais tout me décortiquer dans tout ba non na business héritier watana be patron héritier watana be patron ndeni bon pour comme patron ça il faut mingiza courage mayele koyebelo ni ozosala na vie ya ngwana ozimuke olemuke obombi pe muke donc ekosala lobby pour s'organiser na vie quoi et ngwana ezana ngokisité ezate osala ndenge nini okende botenga mba makomaki boye parce que biso pe to souffrir na mboko pour to zo moins stable auto za ngwa muke donc te s'organiser qui quoi tu bele bandimaka te héritier vraiment à souffrir ngana na ba preuve ngana ebike ngana ebio de déjà mokala ba 4 ans oyo poza parmi ba partenaire à liboso na ba 2004 ba 2014 je m'excuse ba 2014 ba 2003 ba tchanga poids liboso bango
héritier Voma santi na $800 futa TV nga na bigora na Guaté mais bato bele bandi maraté nga mo na vanda na communauté parfois yozati bazolo ba kozaka na gwa olia gagner au vivre na gwa au sacrifier batu boma batu pour jouer na vie donc soko kufa les alaka maman héritier mutabomi soko muta problème la famille héritier mutabomi nga lingi loko to beta masolo pour to beta masolo business to beta masolo musique to beta masolo tout ya réalité tout vivre na ngola ba réalité to beta masolo ya ngola question nga héritier faut au jimbongo ningi nini poko malona l'art ou tu wapi la ça bandeko ba tjara moi doute que zo l'art na voie normale quoi. Bon, Miganyema, on m'a dit qui s'y résistera. Ce qui s'y résistera, tout le monde. Nous tout le monde, Bakumisaï, Azanalar, à vivre bien. Donc, ne ba tout bazobagwa, comme un peu bien. Donc, na vie, biso tout ça, parcours est belé. Na lukilar na braza, na ke ponton, après ponton na ozonga kin na Angola. Na ponto zena ba neni na ponto na moni mama na ngazaka na ponto famille na ngeza pe na ponto ba Sarah ba Dorcas ba Christian na ponto zena ba neni na ponto na potane. Bon ba ponto to sala ki na ba 1997 ba ti 2000 na longwende 2002 ndene oya Angola précisément na Luanda. En 2002, bon, déjà ma maman bazalaki na bamboka oyo, soki biso to ya côté mingi ezaki ba grâce à ma maman bazalaki bangonde ba bengisaka ngai yawo. Tango na ye to komi ba lakisa ngaka maman lakisa nga pete nzela mabe lakisa ngaka il faut travailler quoi. To bandi ko travailler en Angola, to bandi ko travailler na Bengela. Nazana na Namibia na Tombo ba maso ba yebi ke to zara na bango ba yebi penda histoire très bien. Après wana ba donner penze simba na ngote kendaka ka net après te ko changer ba donner to côté rock donc eloko na koyebisa na bana mai ba jeune il faut min courage distraction oui c'est bien mais il faut bana tani nous ça la distraction quoi parce que biso to ya to bandi ba rock wana ya côté lema. Mais je t'ai expliqué biso moni lelo est internet bandi ko bido tika na bona rock ba otala biso senet moment bazali bana mboka batu musubi baza awa batu musubi ba progresser te na rock mais ba mona héritier va progresser mais quand expliquer biso passe no ya rock pour lelo comme patron héritier va ma faire rigola na niveau faire rigola déjà yembio ça n'est pas n'importe qui ce n'est pas n'importe artiste faire rigola déjà yembio de passer à million pour yembayo au moins lelo sole ki la batu mutu mo atika na winzi ba yemba pas faire rigola lelo ki la batu mutu mo atika na winzi mais à côté ça héritier watana be na kati ya winzi congolaise mutu mo atika na winzi mabanga nyoso opa wera boakai opa nani na boakai donc partout héritier vraiment donc tout le monde parle héritier vraiment lelo mais que éclairci biso na roku au banda koteka nini pour lelo okuma héritier vraiment au lekana ba étape ni pas vraiment héritier vraiment OK na rock na teka penza na banda koteka lokote to banda ki penza lokana ne atolo ba chamador bengi okangi client oye na ye pas maître wana mutaformanga technique maître Emelia wa benga William Waji yindi mbam awa comment on a rien ça ça n'est pas OK ça est bien fait. Bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso comment est déjà. Nous avons fait ça Bakoni na biso. Bali boso no mona yao. Papa, ngaso na uti poto na ya kanzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutom. Bandi marate za ba ya famille. Mais na cibé service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu bula kote wana uzana iloko dingu tinda na Afrique to wana Congo na Kisasa ndikuna yazo ngumba mako kukena na yoko strategy na visa agence pas comme les autres ta jonga abani kon kadringa na rock donc ça qui ngana ina vanda pe na ska vanda te quand même donc nazo telema so na client na ina PC na client na ina PC et ko sala ke te ko na ndeko moko MC Bravo to komia tant on a vu moi mayele muke pas mettre mais moi mayele oyo isengeli ngape na la kisayango donc oyo na koyeba na sali oyo na koyeba te na kopesa mettre akosala to mo vanda na MC mais ça mon MC Bravo na pese ba mbote sika zali quoi to ndiko travailler na ye tu
moi makambo yeko côté belé makambo yeko fongwama bon na komi ce que tu dois comprendre ce que makambo alenga pe na yeko siama GG bandi wana après wana na yeko kangama na vie na nga casquette neto moto pamba esika ce comme pifos ko bandi ne yango wana makambo yeko banda wana donc pifo makambo ebandi wana nde lelo mpifo quoi nde lelo héritier vraiment patron congolaise et ça là on est entourage non ebele ba après ça ko zona yo bien ba musupe ba douta quand des ala na ba congolaise ala na bongo bon na vie boye mututu alingaka te bakumisa moninga mututu alingaka gagner ça na msusu ba sepelaka mais ko sepela congolais ezalaka moi c'est na présence ya popesi ce que ça te mo popesi mo kongo atindiki a cheka quoi oui bikaka ndenge ezalaka zone ngwana quoi mais lelo tokolo ba lelo héritier vraiment lelo comment muto azokota vision na Angola muto azokota vision na Angola parmi ba grossiste o bazokota vision na Angola na congolaise précisément tu veux te nommer chose quoi congolaise tu na congolaise wana au sein combien de temps na congolaise vraiment si je ne trompe pas congolaise est rock tant de rock tout ça na rock tant rock eko kufa qui 2010 non si je ne trompe pas 2009 ou 2010 donc des rock ekufa de 2009 ou 10 mbala moko congolaise à part on a venant na mécha côté mususu te quoi donc déjà ba 4 ans na congolaise 5 ans non donc il y a 7 ans 7 ans na congolaise donc bandana vanda na siama wana na sali makamunyo suwana na congolaise quoi congolaise là wenzo to benga lelo yom te pesho la na vie si eza rock ezalaki parce que rock peut to sali ba makambo ami genyema to sali ba makangu to tongi ba pale na ba rock wana après wana ne tangu to ye congolaise ne pesi makambo est-ce que to tongi ba papi seke est-ce que makambo pifonde bandi wana lelo rock kaboli bino bata kikolo bakei ba grossiste musu bakina kikolo musu ba na congolaise mais héritier forma lelo tant que patron congolaise soyo ko aider biso na ba internet ba otala biso tobi ke ba tout ba grand mais na bi ke oza grand ça facilité pour tant grand c'est que soyo tant grand c'est que zo confirmer grand côté viseur moi je confirme déjà les viseurs na pesembo te pesa na kikolo mais na ngaki na bino akala mais ndeti lelo ba musu ba kwa na bango tu sais que tu musu ya rock bakoya ba musu ba vivant ba na force mais yo ndatis go zo résister et puis en plus dans la force ya makasi mais au sunga biso ba internet wala na biso po tembe moi tembe va nasser moi 5 personnes moi ya kikolo o lelo mona appelle lelo que ba défendre appelle lelo ba commerçant ya visor 5 na kikolo en tout cas bazate 5 so Nathalie na moni Alain Visor na pesembo tesika zali bon na kikolo na mona mingi ezaye open na mona kikolo ezaka Alain Visor pas Alain Visor na moni mutote et bon lelo na wenzo te kaka na congolaise so côté na biso 5 personnes côté Visor pour côté ba bijou tozaka na Weston et Chivundu tozaka na Weston et Chivundu azana côté ba bijou na habité so côté 5 patrons o lelo pinda ke o mona pe pour ozalate to le problème na congolaise bo kata ba bale congolaise eza grand libulo. Donc aux hommes congolaise donc monde cellulaire vendiche congolaise quoi. Donc na congolaise 5 bazamuke. So natanga 5 na congolaise donc so natangite o mambo nzolo ba mva matanga ingate. Kuna pe chino ba lo ba pe otanga kingate. Emanikiala otanga kingate. Noko jise fonga koloba pe mva mabosa na ngai oka pe kuna des picho sacré koloba na bosa na ki picha mo grosso pa koloba na bosa na ki donc na congolaise na ko baze belé na congolaise ba kotanga 5 te 5 ya muke na congolaise to tanga ba chef Picasso bazali donc ozomona donc ba to ça vraiment ebelé na congolaise. Donc surtout ta casquette to bazali ozomona ba jise mu diamant au moins on a débordé déjà 5 donc baza ebelé junior comment azali wana vandi wana osikoyo tato tapé Serge Manzambi Dokolo azawana aré mungo pe peut pas sikaye déjà bon baré bango si bango to baza ba saka boulot donc ça va quoi vraiment sans polémique ça les biso bien Richie fo maroyamba yo mais to esko to beta masolo ya musique et Richie fo manga na peso sentiment ya mabanga et puis moutali boso fanda baba boki na TV zaranani
nga na bi déjà ibisa na ninga kuzu mais na ningi internet ba comprendre mutonga za kana ni muta pesa pena sentiment ya libanga ki ba no bwaka za kana ni riche vom. Bon kopé ça sentiment c'est trop dire mais makambu on a bandi makambu oyo ezala ke ba ndeko nanga bazala ki misatu Dadi Malele ni Jodiomi na Dadumbi Avanga bango siko bazaka na nze momo azo yembela bango pa Junior Belgado na pesa mbote skaza et qui trio d'affaires si je ne trompe pas ezaki nzembo wana bazo yembela bango après siko na nze mo bana mai balinga bulte yo fo vanda nze mwana fo au bois qu'il a hérité vraiment allez Junior Belgado ayiko banda hérité vraiment na congolaise yo kandenge to yembeli trio d'affaires esika makambo ebanda yango wana après wana ne okutana na Papi Seke tato kutana na Papi Seke neni na bona congolaise ezaki à l'époque ba jeune vraiment zaro brûler mingi ezaki Papi Seke Patima Mbulu ayiko ya na retard mais ezaki benda Papi Seke côté ba dédicace na congolaise tanga na yaki ezaki Papi Seke Patima Mbulu wana azana kikolo ye ayaki ko ya sima tangu Papi Seke ko benga bite mvoma yo na moni net makambango eza normal na moni fona na betso pa mutu mo bo Francis Dibaya ayeke anyale Francis Dibaya na bake Francis Dibaya te mutu nanga mo aza héritier mvoma sola bien soko salepi ba dédicace na ba émission et kende bien. Ah ok après ça biso ba number na Francis Dibaya to bengana to solo la TG carré Francis Dibaya passa la maman la boulot pendant na kombo nanga na pese bambote sika za so la émission na pese bambote quoi tango ko landa Francis Dibaya akanga jeté abike bon tellement héritier vraiment pour ça yokana na ko kanga jeune ka tinga mona li ampifo abenga masanae garçon plaisir c'est un garçon plaisir garçon mo bwana Luanda bona bo mais so de peut so boka et ça moi jar quoi garçon plaisir pa kanga sujet à pesa mpifonde lele pesa makambo on a zop na en vrai dinga na zopa garçon plaisir on a PCB moti mta ipsara ngai donc Francis Dibaya pesi garçon plaisir pa kanga IGT c'est Miguel wala mutu mo na ngola yo utangola héritier mvoma voilà qui na boka yo sanweba voilà il n'a joué pas garçon plaisir merci vraiment il solo yango ezobetama et après makambo ebandi ko banda ebandi pesi makambo nanga ndenge zalaka baye ko sala album wana toke ba wera basala makambo na bango nyos na album na ye le kaka to pandi GG fungwa minango makambo tout eye mais na congolaise ba tetipe bazalaki ebele pe balela ba makambo wana surtout solo ba makambo yo pour le loger et fungwa mi partout na congolaise il y a tout ana dédicace yango eza wana eza wenza bastar donc il y a tout à congolaise ana dédicace donc so watu longoli ba Patima Mbulu ko tshaba na génération ele loté Patima Mbulu ba grand baza ba grand ba section dokolo baza ba grand il faut banga yo l'équipe ba Patima Mbulu oh na yebité pe na wana sko bino so to compter hein ah voilà wana sko boko compter boko yeba mais na ndenge ya bâton penza jour on a commenté photo moko maman na mongara lourd manzanza na pese mbote sika zala nanga défenseur congolaise et ça là bien quoi kondima mutu tanga zake vivant pe azana congolaise parce qu'on comprendre que na défenseur et ça là bien makasi mais de lo so vidéo tala na ba grand mouvement muto ba yembi ezaka yo na congolaise bon ba vérité te bon c'est wana penza eza moi likolo makasi quoi na kolbaka na congolaise te na Luanda na nifa ba jeune soki to bito no luka ata moko na ba génération na biso quoi bon na ebité soki na yebi penza na congolaise na Luanda na orchestre ya likolo bazate et ça la ronde ni mabanga les ala moko ya ba promotion ya boulot na yo to ça la onga pour na plaisir to ça la onga pour na folie ba délégation na Francis Dibaya zo ça nani okuna zo 50 okuna zo 200 okuna zo 1000 et qui na promotion ya boulot to dépasser no ka l'arbon te eza promotion ya boulot soki lelo et ça la peu bien na kenda ba koto musu ba respectanga eza ba genre ya ba dédicace ba genre royembanga yango esalaki bakoto musu bato ba respectanga mingi et puis boulot penza ezokende bien grâce pe ya ba makambo mususu alingi asombelo ko pa héritier mvama ah tenga ben fona ya boye
enfin sombre logo pas héritier moi comme suna web so mingi ba makambo yo ba ya ba on nango mais faut pas sango pe na keba eza bien pe eza mabe faut pe ça concerne la jeunesse so ngo sala likambo faut oyeba tani nozo sala likambo o sango te kapona sentiment o sango lelo bon lobby sur switch nango eza wapi donc faut yeba logo zo sala yango nako vraiment lelo au conseil européen sur la génération oh neti père mon neti bolanda biso siko ana poste ba ko mo boka e commerçant mo boy babwa ndo boka yo ko conseiller nini eza passion de non facile mama bangana bo ndo vina wana eza passe koloba ke eza facile benza te eza passe faut koyeba na tanini ozo sala likambo ko ba si oza na mongo ebele mais soki oyebi ndenge ba ko dédicacer ote po omoni ba leader ba kana ba petit na bango orchestre za kana ba bureau nango bureau azana posa palia tango roya ah vieux za pas ba ko ngam ba ko autant un sotana et comité mais un sous na connaissance mo boye ya bato ba makambo wana ba ko orienter yo na ndenge mo boye pe et que normal robana lelo ba ko boka yo pe mais il faut ça payer promotion quand même ko boka oui mais pour ba yeba yo il faut ça promotion. Et on a donc so bazo boaka yo faut ming pe promotion ezala né et ko sala bien. Mais le lobe héritier belé na Angola dernièrement na Petrangol na mon héritier mo kuno yé héritier voima et ça la on ni héritier presque on héritier voima na Angola on a héritier voima avec na ba oli mbonga bingane ba tshile benze muna yo ba yemba ba faire gola abi héritier voima pona ba chara no héritier ba ndoi no héritier o ba ko mbelo héritier voima yo le vrai héritier voima yo ba internet dans leur sabino patron congolais héritier voima ya solo yo mukolo kombo et ça la ranga esengo ko teka kombo donc les longs na ko zate ba héritier voima bazali donc eza bien et ça la nga esengo makasi quoi et ça la on ndeni ko kotia mission munene ko héritier watanabe na congolais o sala nga pour la sabatu ka o sola na ye o sala ngo po o la sabatu plaisir na yo o sala ngo po la sabatu nini pour la promotion à place au TKK bio salon pour les petits VK pro so iba image no tozana ngo sugu mo tshila biso mo ba insérer wana pour ça ba internet bien au salon pour la niko côté héritier watanabe que PC là pour ya côté na winzage congolaise plaisir nous eno pour lancer le bon mige na web selo mo boy ko lingara te soki ozo sala likambo o sala ngo po o prouver batu donc soki ozo sala likambo linga o sala ezaka surprise ba tout à moni pour so mina ko prouver mo na sala boy bo so na sala ngote vous comprenez donc il y a côté ça qui est normal n'engagea za jeune biso ta ba jeune bon ayap tout ça ba toi na mila musique so qui pas y ba ça implique pe na vie na ngape na musala na nga ya on a sala ki on mette pour na défi na moto na côté on pona boy te jamais vraiment ça les bicho bien te beti masolo ya musique na héritier voix ma patronne congolaise et n'est-ce tout le monde on a vers la fin tout sur la scola masolo ya Luanda vite fait masolo ya jeunesse masolo ba projet naie héritier voix ma salini ni pas ninga salini héritier vite fait que patron ni no sala ni nyoza nango afato ki na o ko sala mige obi o eza télé ba projet to bana ba projet na jeunesse o Angola na ko pesa bango eloko moko boye comme conseil na vie lelo soki oye pananga mvama nana nzala na pesi lobi mvama nana nzala lobi ma na roba ye linga otelema o lukalar tango zo lukalar fo lukape na disérieux exact aux 8000 kwanza aux 10000 kwanza mais t'as quand faut la comme kaloka mbona ke kaba on a bar au salé loroté excuse parce que biso avato kaba donc to bosaki nanu tout ça qui économie après économie né moi que tout ça loko la tout ça na mutema oyo ya ko salisa batu yango moni ke to kabola li pana baninga ndenge zali soki emonani soki pe ezate donc eloko na kopesa na ba jeune courage donc il faut boluka bolinga te boza ba paresse bosenga ko senga mingi ezama be mais il faut luka et ça lo bien lobi parce que lelo zo senga bongo lobi so kodi o senga kaka tango robota bana bando senga kaka donc ça faut moi boulot ça va bien c'est comme téléma c'est moi ata ko sala et pour nanga agiter musala il n'y a pas de son métier donc boulot nya so ke monana o yebike zo pesa mbongo za boulot na ko mayele ko kanga mbongo moko boye après o développer eloko oyo lingo sa na vie mais so yo lingi eza na mutu po akabela yo 500 000 kwanza pour le moment ça passe
pour s'en sortir mbala moko ezambo passe donc na moke oyo kozwa linga oyeba kosala mo eloko po lobi pe o s'organiser na vie na yo eloko kana koyebisa na bajana ngola yango wana quoi. Voilà, message commandé bino bo lukanini bo ko sala ko biso ba oyo to kemi mo trop biso luka wala na bakikolo to sala ba appel international na bakikolo to sala makambo ebele ya pasi pour le to mo amigi yo ezaki na facilité pour na amigi nyema ezaki na facilité pour tala ngape boye afato bimisa musalo to yokola na kin to leka na banzela ya pasi to nyoko mari to teka be essence to sala ba musala no pomboka mpaya donc il faut ça nyonso faut tina na code na kin faut futa palin faut sala makambo tout pour lata makambo tout donc conseil en wana ma pesi patron ko ta pesi conseil biso to ba patron te mais conseil za ke place yo za ndeko mobali telemap na lugalar biso sala ki ba appel aussi na téléphone ok na ba nzela appel ba mère na kikolo ba ebinga na pesa wa mbote pesa baza presque ba ebinga côté kabelo donc to lukaki lar pour le tour amigo to lukaka to s'organiser aussi palin au sombi TV au sombi radio sombi frigo et puis to maramonza mais font la porte mususu on déjà à l'aise pour regarder na frigo regarder na TV pour lukaka rappel déjà là to yokole ko ibate ko sala marama bete na mboko pa donc ça la bien conseil gratuit en wana pour la bande mususu vite fait faut tout le monde faire la fin dernier message dans les anini pour la communauté congolaise la réalité n'est sur les cara awa les tout le monde réseaux sociaux comme on place sur fingana place sur seka ba via batu place sur photo héritier voix ma critiquer place sur seka vie héritier voix ma pour na conseil nous allons pour la génération de na réseaux sociaux ba Facebook ba internet ba vie na biso ya ngola ko fingana ba vie na biso ya ngola ko critiquer ba petit ko critiquer ba vie donc ba pression qu'on en par rapport à ça et ça ba distraction ko zangelo ko sala netinga za tanate na roza na tana no finga na mutu wana za ba distraction ko zanga eloko ya ko sala donc wana balungwana na babiloko wana wana za ngo babilo mobo eza banal eza babilo mo te muta ko tshaka na mutu na ye na vanda na ke finga na mutu biso ba finga ka biso nga kutu ne za biso nga ato fingi ata lobby naza kuna te parce que ngai naza oyo nga naza héritier mvama na kotika la héritier mvama donc makamla zoloba basabati les guerriers bayebi ba roi bilamba bayebi ba Gibson biavanga masolo nazo beta bayebi parce que nga na robeto le somo bo mi gagner manabi que comment chiter na vers la fin mi comme 3 minutes comme sous to lobla moi penza bien ba Gibson biavanga moni mwana mai wana nga to lukana e balar to zo kamwana ba Chine msu ba désert donc désert to que ba désert pour kabona malama yana toujours que ngako luka qui cherche donc yango zo mona le m so to zo mela donc faut to mela parce que to kembi yango na donc lo na kopesa na jeunesse angolais ba congolais ba na angola wa batika ba distraction trop ya kofinga na kawana ezana ngopende lo côté pesa ngope mutolare te yo finga héritier mvama est-ce que okokani héritier mvama donc il faut yeba et lo tango zoloba ponga pona finga mutu de fona se mesurer est-ce que mutu na leki parce que lekinga donc yangwana donc tango finga faut zapper ne loko moko boza teka lokwa libomo yekabwe baya ba sa monga mala ntuka penza batika quoi batika vraiment salut biso bien Richie Foma merci d'abord pour accorder biso interview pour ça facilité ko yamba responsable patron na émission mo internet ils moi pas si pour partout ba qui m'a disons pour la polémique je pense même pas que tout ça des polémique donc tout ça la réalité à vie donc yo peut découper sur ça so te bengio to yamba ko boyate so peut bengi biso to boyate donc to là pour ça to ka pression à ba communauté nyonso par rapport à makambo ba réseaux sociaux makambo tout ba réalité vie makambo to de ka na internet puis makambo to de ka na angolais ba jeune fille ba jeune garçon par rapport à sa dernière question na biso Richie voit ma Ngwanzu bete biso diso la Chine vite fait ba réalité ni ka na Ngwanzu pareil kuna bo ndo aussi ben patacle et puis on confirmer biso ba congolais nin oyo ebi ba vanda na Chine to binga ba na Chine pour biso to na set là ba body mo na Chine mais na part na yo ba Chine watala ngama trop ba komela nga trop ba Ngwanzu nde nini ba tele photo dernièrement to kanga ina yo mukonyo ya méritier voix ma bata Chine to pesi ba mbo te pesi baza on confirmer biso na part na bato Chine ba no ba yamba bino na Chine ba prêtre ba yamba bino na Chine ba communauté congolaise ya yamba bino na Chine moi 5 personnes vite fait sur la Chine qui César ya solo bien lokuta il y a Chine ya qui César c'est faux parce que là bas c'est faux nga kenda Chine jamais na monaté iska ya qui si yango na monaté parce que nga na Chine na zuma tempa ko tambola so na kopesa nga iti na Chine ba soda pena makasi na pese Ephraim esika zali jogo ya yango na musika na leli sustan na tango me Ephraim donc na raisonner tout ça ni makambe belé na Chine wana ye penza yebi makambo to sala na avant kutu ba makambo yo Anthony
sous soda et Eritse Mvoma bayebi ko préfacé bimaka bayemaka bango basala na Chine quoi bayebi na pesi batebele ya Chine mbote bon pona tanga bakombote banso na bosani penza balimbisa ngai eza penza na lingaka bino parce que tovandaka na bino kuno bayebi nde tokabolaka kopo en tout cas bino tout na pesi bino mbote quoi. Ba dédicace vite fait na ba internet to ba Hollanda yo na ba Ngolo ba Hollanda c'est net moment vite fait ba remerciement et ça la bango bien quoi. Na bossa na kipenda na Chine wana kopesa mbote pa majaki quoi ya biso na Chine ali araché et penza ayebinga bien quoi na pesi mbote na grand prêtre mère Jolie Mvoma à Paris na pesi mbote Jolie Mbi et voir ma mère na biso to lia belé to mela pe belé merci mère na Paris na ba lifanto kitoko donc katenga son azo ba ma mère wakata raté mige wana mère rebigara donc grand prêtre mère Jolie Mvoma est-ce que ça à Paris batela bala malamu na ebike to mona na kalate na pesi mbote na kaskito neto motopamba na pesi mbote na pichunzo la sacré na pesi mbote na noko JC Fonge na pesi mbote na JC Modiamant na pesi mbote na Serge Docteur Matumona wana oyebi na pesi mbote na Jérémy Mvoma wana premier fils na ngai ba petit balandi na sima na pesi ba mbote na pesi mbote na héritier fils sous na palais pour héritier fils sous à la palais na pesi mbote Matsi na pesi mbote na pesi mbote na chef Picasso donc il y a un belé to solo la na et si ça na pesi mbote donc bisque aux allez binonios na pesi congolaise mobimba na pesi bino mbote roi bilamba Jocelyne Kila bureau donc wana na magali ba bureau na penza magali azana bureau ya awa ya Luanda Jocelyne Kila za bureau ya Paris na Italie suna na bureau mo horta fololo bureau ba bureau bana basinde te ba petit ba solo la za na mabete mire mige excuse omoni batune balobaka pona ngala za nengwana te ba petit ba solo la clairement et comme ça bureau moi sinon tu habite au bon la roba gisongi songi te ba bureau ba yebi ba bureau ba kenda na biso mena kitoko donc horta fololo na Italie na pesi mbote Jocelyne Kila na Paris na pesi mbote côté ya Luanda a magali donc wana ba bureau penza ya kafu ya Eritse Mvoma na bike ba tous ba Hollande mission yo na pesi no mbote congolaise mobimba na pesi no mbote pour wana za base. Tout ça les bichos bien, ben internaute tout les bichos merci. Fabou Sensek boss américain, patron européen, Kelly Tsumbu, OGFC de Paris, David Lutete, Moutunanga, Moutou de moi, David Lutete, merci Richie Vomaza, Moana Boakayateri, parmi mes partenaires. Bon, dernier mot pour le Roloba. Je sais mon diamant dans la bourse analyse sous wana penza tout sur la année trop de développeur peu maman bébé l'émission nam sou et on a que tout ça na et tout ça l'émission ensemble beau découvrir épée azam moko bankala mboka o batso la bien patima mulu na kini na peso ba mbote tout ça na yo na kati kwa yo ebi donc Serge Manzambi dokolo to bakisi lisusu ndenge za la kaka ba makambo ezokende si ça sala neto solo la quoi. Donc il est bien quoi. Merci, ciao. Merci et puis Bigantsumbo, apôtre Bigantsumbo, bon retour na mboka na kalamite to za mboka Bigantsumbo wana na papa forme kalamite to za na grâce ya Bigantsumbo na bokasi ya Bigantsumbo Kelly Tsumbo na leli. Merci de tout Pacifique, merci pour la réalisation, merci de tout Angola, Weston et Chifundu Grand Kale ya mboka Ray Mungungu mon peuple sikanash congolaise. Merci de partenaire tout bolinga rabiso bo tira biso moi pour ne sala rabiso. Merci na nombre de partage d'avance pour vous partager pour merci de tout bolandi biso, merci na ba tout, merci na ba noko tout qui to ça biso bien. Merci. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que Coucou, c'est Nathalie Makoma, promo sur CP La TV.
Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.